Mbote na balantinio surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenus dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adasachou Oye. Lelo toyeli bino aterna bino V12. Donc aye koloba makambo oyo ezo sala manakati ya réseaux sociaux oyo eza ya malamu mingi te. Si la bisalo victime ya motema mabe ya ba comédien ebele, si la bisalo victime ya batu oyo balingaki bayiba chaîne na ye ba publier ba makambo eza malamu te, boyo kapé opinion ya comédien V12 aye kopesa opinion na ye aye koloba en tout cas bokozala desite tozobelela na baba cook bo sauter ba publicité na kati ya Adassa Temo TV boyo ka V12. Ça va? Depuis quand il commence à 3 ans dans le depuis que nous sommes en Gaïe. À partir d'aujourd'hui, camarade a né fille. On y met la gaïte, la zone manée na yote. Je ne veux pas s'emballer. On sait que nous sommes quoi qui a passé qui m'ont pour nous, ah, nous sommes 3 heures du matin. Il m'a pas la gaïte. Bima. Respect la haute. Respect la haute. Bima, il m'a pas la Abima. Abima. Si je suis désolé, Bima. Je suis désolé du comportement, non, Bima pas la gaïte. Que ce soit la première fois que nous faisons ma colonie, on va vous sur la cour. Mon frère, tu as bien un problème. Et à mon lobby, ça va. Pour le numéro de Bima. Bima. Abima. Bima. Abima. Vous avez dit à vous pour faire les 3 heures de matin. Là. Bima. On a la Bima. C'est ça comme ça. Car sur 6 mois, on va faire la solution. Sur 6 mois, on va faire la solution. Bima. Tu vas tellement Bima. Quand ça va dans la vie, vous savez, ça va quand déjà dans la canne. Bima. Malasuka, vous avez l'adresse. Vanessa, toi cesser. Je dois prendre maintenant mes responsabilités en main. Tant que ça doit cesser. C'est quoi ça? Ça doit cesser, Vanessa, je te dis. Allô? Andeni bien? Non, ndako. Yaka ndako. Ndako. Apprenez à être poli quand vous êtes au solo. Vu que c'est ma moi. Vanessa, ce solo là de tout et de rien. Mon bal y a ndengenini. Jamais ça fait ça pouvoir. Moi, c'est toujours. C'est ma balle. Nazo passé ba moment moko
oyo ngai moko nazo comprendre te eloko nini ezoyelanga na vie kasi ça va passer nalongi mosala nazwi bamenace makambo ebele Vanessa nayepa na yo tobongisa oza mwasi na ngai to arrange oublions oyo nyonso eleki na s'excuser naye tosala réconciliation entre nga na yo mpona tokende molai te zankolo j'espère comprendre nga bien. On les connaît très faute là. Là où tu veux le voir, on a marché. Mais au fait, car on comme ça. On a tout vendu le tout seul banni, tout vendu le quelque trompeur tant pour moi. Si vous t'es bien marabongo ou abdu, on va la même histoire mon camarade que si. Mais you ton oui bien très bien. Bah et puis sur mensonge en démon ça. Faut avoir confiance dans ngai. Ni on a la stade du. Une sala ou une voiture ou comme de la relation belé la bateau. Les missions ou la katia bateau. Bah remercier à tout le monde ngo na demandé longa comme tu m'appelles. Oui na ba parents na yo pour voir aussi na ngai vraiment. Attends na ba on quand ça na ba seconde mo na Vanessa. Likambo ya zemi ngai moko personnellement na yebiki zemi eza ya nga. Comprendre kaka akomaki déjà na ba point moko il a fallu kaka na tromper wana eza kaka moi eloko nasalaki mpona se débarrasser lokola nakomaki na ba décision mais je sais que zemi eza ya nga et no ya silva wana tolekisa ngo eza soki kamba ozonga na te parce que ya olobelation te si nasengi baexcuse saisir là Ozonga. Petite. Nzambe tanga asalaka mokili nde mobali asalamaki liboso tanke yo outa na mopanzi na ngai tu dois exécuter nyonso oyo nga na kobima. Moi j'ai envie maman. Qu'est-ce que tu fais comme bon signe on est là bien. J'ai envie tout ça la bolingo oyo babengaka amour moko propre amour moko oyo na bato bakomona les abakuku les adasachou wana touti kolakisa bino comme toujours ba œuvre ya Sila Bisalu Bekam la maman des abakuku les abakuku toujours bisabino ke na Sila to bandine lelo te to bandi kolinga Sila tangu nanu azaki ata na titre moko te oyo aza nango lelo to bandi kolinga Sila tangu azaki ata na trophée moko te oyo aza nango lelo alors tozobelela na babakuku premier épisode na biso ya film na biso c'est compliqué eza na 142k deuxième épisode na biso eza na 95k troisième épisode na biso eza na 81k quatrième épisode eza lokola na 46k les abakuku s'il vous plaît boya to consommer chaîne boya to consommer 8e épisode na biso eza na 57k 9e épisode na biso eza na 51k 10e épisode na biso eza na 45k 11e épisode na biso ya lelo eza na 30k les abakuku tozobondela bino boya bo partager film na biso en tout cas film na biso eza kitoko makasi ta les stratégies o mama Teresa azweli mwana na ye pona ayekola musala alors tozobelela bino babakuku boya to consommer film na biso boya to partager film na biso tozongisa Sila Bisalu na audience ya kokomaka na ba 100k par jour les abakuku toza partout dans le monde soki tosangani tokosala musala kitoko tobeleli bino boya bosotaka ba publicité te na kati ya Adassa Temo TV c'est très important botala ba publicité bo consommer kango bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo